obongisi na bana na yo obongisa na bana na yo sala ngo ma vie to sala yango te bako continuer ko acharner bana donc sala yango batika ko acharner ye aza mwana boko bongisa ngo na nenga coutume bako futa babiloko esengeli ba futa pour que mabeti bindie ya te. Okay. Nazolo ba na bana na nyonso o ba salia wa na mona ete akoma message akoma zaka mama na bino ngara za mama na bino nyonso na lobi boy botika social kimia botika Maria kimia baza bana bayebi oyo basalite eko matelo bina tongo opelise ni live loba yo mutoza na poto yo mutoza opelise live na kolandela yo moto afinga na mwana moko te yo so sepela kofinga nonga me pona bango botika bango kimia ngamoko o bafingaki ngamoko pe na limbisi kande bakoko baloba nazangi na kanda makasi me lelo dia na oloba boy banda moi banda to banina saka na privé abandi ko bonye na banda 6h yango motemele mbinga ndo monito ye awa Taga bandi ko bonje na banda 6h ba témoin baza diva témoin F1 témoin tozaki kala pe confiance ko benga de yango moni message o ekoma pe na sengi bana nyonso bolimbisi na sengeli social merci maman papa nyonso ba mama nyonso azaki blessé na oya salaki lokola reconnaître mabena ye na sengi na bino bolimbisa ye bolimbisa ngai pe nazalaki mama mabe nazalaki mama malamu te nasengi bolimbisa na mokili mobimba boluka bisika pele mitema na bino bolimbisa nga bolimbisa bango bazaka bana. Merci maman. Message penza malamu yango wana falaki leka. En tout cas, merci beaucoup. Ba cadeau anniversaire nangeza lelo Jenny. Cadeau ezani. Merci mingi, merci na bana nanga. Na mona ba frère, merci. Na mona bino. Suite que du bonheur. Biso mo ni mo eda tanga ba komo na bino zate. Ma vie ki batu boye bateke batu ba mona ma vie ka facilité. Boyebi ba démarche salamité. Ngapele ngana banda 6h merci beaucoup banda 6h baba dina démarche bake misala te bo bazana poto baranga o bibale bazana États-Unis banda tongo banyokwami ngapele ngana bakisabo na sali 2 jours na kenda musala te ko bonde la kara mama na bango ko bonde mama na bango parler bonga na zandani siège na ke musala te na olela kake pa mama vite po ngara zandani nandi ma pardon te bien la motema yo mama atinda no demanda mata atinda demande no mone to boite to za famille tumbate india wae boza famille tumba botika makobosa na merci beaucoup merci baranga yokani nazomona ngo merci olimisaka mpona bakoko mama bino biso esalaka pasi ero oyo na éclairage ya telefone naomona bakomo na bino te namolela diva wana diva yo ye wana nga mazviki namolela diva eloko moko nazomona bino bana ngango baa bapauvre namoni bana ngango bazala na mbongo te atali yo moko babongela mama te nga babloke ngai na nga nabwaka balio na oyeba te nazomona naomona bana na ngai oyo bandeko na otanga ndengetuka rando esili ezalaki mpe rando te ezalaka bamaison mwa baincompréhension mo ekotaki wana esili atuka mama motaloba likambo lisusu te likambo bana baza nga moto apesa labi te o motaloba likambo te mutalo batela boyi na yeo nde na kati makambo nga moko na pelisa ke nga moko na kati oya komeko fongola live keba ya subeke ko mama Viki aya subeke ko aza ana live nani o Patience na Afrique du Sud aza na live awa namoni ete Patience wapi ye namoni ete Patience naetaki olingo oloba nga na bakisa eloko moko ya koloba tosi tokomi famille
À partir ya makambo elekanaka nde salaka lelo to koma na relation surtout mingi na mama Vicky. On l'aimait beaucoup, on était là pour partager esengo na ye. Si azalaki ressaisi et puis lelo bozo mona sourire ezongi to bandaki toujours ko bunda na privé pour maman o bozo mona zala bien. Aseka. Voilà. Okay. To bundi makasi po lelo azala te to sungi moralement toza biso ba famille tumbate pardon bo finga biso te mais o to sala ki ezaki misala bolingo to koka ko sala to accompagner jusqu'à ce que lelo kinyo koti na famille tumbeze sengo na biso pardon bo finga biso te amen na ko kende kota maman sociale kota Maria kota Rebecca toute la famille kota Jenny pe Jenny écoute en tout cas ma vie qui ngape na promettre yo ndengo yo kelinga na promettre yo ndengo yebisenga na privé yebisenga lobi mukolo batindaka ya mikitisa pa aleki te nga na pesi bango condition baluka yo basenga o pardon po kimi ekota. Okay. Mais nga naza mukolo na comprendre souci na pota na place ozaleli nde na yepa na ona longola moboko wana toza bana. Okay. Ndengo yebisa nga na privé lobi baza baleki na yo nazoboya koswana na bino nazokoka ngo te lokwa boyoka na te nga pe na tie ba condition. Okay. Nazaki obligé ya oyebisa yo bala terre limbisa. Donc nga pe na promettre yo ndengo yebisinga ke baza baleki nanga en tout cas oyoka nga pete na kombo na bango oyoka nga te. Amen. Nzamba mona yo. Nzamba mona yo mwasi Abraham. Nzamba mona yo mwasi Abraham. Merci maman. Jacob. Nzamba mona yo. Merci. Omona nga te bolingo oyo pesinga olakisinga koza mama nanga nga pe na ozongisela bango ango. Donc et puis batu fo bayeba ke na lo bango mettre for na ba live nanga Maya za ennemi nanga te social aza ennemi nanga te. Amen. Rebecca za ennemi nanga te. Tokoma ibe ennemi parce que nga nazali na besoin mama zonga na raison na ye. Mama zonga na ba valeur na ya zonga na respect na ye. Bango ba reconnaître que maman za maman nga na ozana na problème na bango pour nous. Donc c'était ça mon objectif. Mais na yo ki conseil nyonso pesinga na privé maman na osaelango. Amen. Amen. Merci vraiment. Nzambe amona yo. Nzambe apambola yo, nzambe amona yo bébé na ngai. Merci maman. Merci yaya. Merci. Efo banda olobani. Efo ngwa micro. Ya. Ndelo kona lingaki na bakisa yango wana. Bo kangata mo muke. Okay. Aboyi te biso toza batu toye kokota na famille tumba pona kotia kimia. Tolingaki to kolinga te personnellement nga na koka kolinga te ba lapide mama na bango. Ata na justice non assistance à personne en danger ba kangelaka. Ba ko soutenir mama Vicky moralement. Ba tenir rigueur peut-être te na biso nde toza biso so na live awa. On a peut-être que nous battons ma famille na biso boko tate non. Et biso batu misusu o toza na kati ya famille te. Ndeto bundi na privé pour le maman qui t'a motema. Akita motema. To yebite maman jiki na promettre ndaza wana yebi. Pas mama na oyo bakobenga mama, koko na oyo akobenga bakoko. Bakoko na nga réseaux sociaux, bana na nga réseaux sociaux, nga mama na bango siko na ye, nga mama Marti. Ma Vicky zwaki tia liboso fanda mama. Fanda mama, kopo pe ya mai ya malili ezala pembeni. Mama nalingaki mai wana ya malili, mela yango na motema na yo. Ma Vicky kolala kolamuka eza ya nzambi mokeli na likolo na se. Mama, oya sala lisumu te na mokili. Azwa libanga, abamba bana na yo, ezala Maria Tumba, ezala mama social.
Mama epa na biso balobaka mwana soki asumbelo na loboko okokata loboko te mama okozwa loboko na yo oke kosukola yango loboko etikali ya yo mwana tikali ya yo. Mama social bana na yo basalaki mabe na internet bayepe epa na biso nyonso tumonaki pasi bayepe na internet pona kosenga bolimbisi. Oui pas alobaka ngo na kukute ayaka nango na internet ayepe kosukisa ngo na internet. Maviki ataki ngandeko na yo ya mwasi na yepa na yo yaya yoka bana na yo. Yoka bana na yo saratola yo lobe oyaki kozipa mama bango liputa bien me oyaki kokabola bango te. Oyaki kokabola bango te. Eza makambo yaka tika libota oyo ya Maviki na bana na ye ndenge babebisaki na ndenge bakobongisa tika bango yaya oya yo salaki malamu atika Nzambe afuta yo me balobaki loboko epesi oyo emona te yo oza mabe. Nakobombela yo te pardon na okota na makambo na yo te soki okofinganga finganga naza kuna te ofinga nano bato ya mbongo ebongo ngai esa eloko nini. Maviki na yebisi yo yoka bana na yo yaya eza na mpepe mosusu eutaka libande eye kokotela bino eye kovulunga bino bozala na bokabwani eza bango te eza pe yo te. Mutu nyonso azoganga na réseaux sociaux. Maviki yoka bana na yo. Yoka bana na okokangela bango motema te. Mama sociale kolemba te. Landa esoki outi kuna na Chine, landa eti na ndaku place ya zali. Kende kofuka makende kosenga pardon. Akoyoka yo yaya. Mama limbisa mwana na yo. Limbisa mwana na yo. Na ekoloba lisusu ma social moni bana oyo babotamaka bautaka epa ya Nzambe lipamboli eutaka na baboti bino nyonso bozoloba oyo aloba boye soki alakisi bino na sombi boye bota soki asali boye bota bozotungisa moninga pona kobota pona nini akobota mama social na bozomona ye akobota Nzambe azali oyo apesaka bana. Nalobi yango mokile sale maka na maloba mama social akobota bino nyonso bokoyoka soni tika bango babongisa na mama na bango mama yoka bana ye moko babebisaki bango moko babebisaki na internet biso esali biso pasi akenda kosenga yo pardon na kuku tolingaki toyoka te ndenge aye kosenga yo na internet biso nso toyoki mama yoka bana 9 mois ezalaki ya yo na libumu pasi kobota kotindika bango kobokola bango na pasi lelo mwa bapamboli bana na yo lelo mama bana na yo bapamboli bango ifo buka oyo yo olonaki satana kolinga yango te eza bango te mama yo siko mosala na yo ezalaka kofukama na kobondela Nzambe. Nzambe apesaka kimia Nzambe ayaka na bomoko apesa yo kimia mama obuka o ilonaki nene ayo yekoloba biba sombele bijou ekozanga bana na bakozanga kosombela mama na bango bijou makambo ya bijou eza nanu te makambo ya boyoka ninde tozana yango bayokana na bana na ye. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Salut, bonjour, la bande de cognos de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, nous avons l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te
tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension. Maman B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bella Production, ba fanatique ya famille Bota, ba comment ko organiser chaque année pour na ko award o pour na ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka vote pays sous. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko, s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa na eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer. OK, soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa. En tout cas oza bienvenue, numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati. Contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Mama Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh, la mignonne,
botikanga lalela bébé oh lalela kina sala minyono bokoli yango zero lobe ezalaki na 10 50 oyo bokoli yango na 1 yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te